Est-ce que ça va chez vous, les abonnés de Bibi Chambombo officiel? Installez-vous dans le mood de l'émission. Merci en tout cas, Nabatonio Sobalinga Abisso, je vous adore, je vous aime, je vous amour, je vous nanga bikole, nakupenda sana, nalingi bino ya makasi mingi. Merci d'abonner fidèle. Bon, bazara toujours wana présente, ceux qui t'ont posté vidéo. Bayaka wana pour liker, pour comprendre biso lelo likolo ya kotobo, il fait très froid aujourd'hui donc moi ezate bibundele bimi pour choix ezate malile les makasi. Merci d'abonner fidèle au bayaka na ba commentaire pour na ko solana biso batope bayaka na privé. Merci énormément. Alors bon moni titre de Jawana Didi Stone na Soraya na ebité comme les ara Soraya to Daïda na confondra bango mibale mais wana ekoza Daïda Mpiana. Alors to moni Daïda Mpiana na Didi Stone to bige ba papa na bango mikolo moto eza kopela bandeko to lobela non likambo parce que ce sont le fils de nos stars. To bige ba papa na bango problème ezali to bige Koffi Olomide to komona vidéo ya Koffi Olomide azotonga Jibe Mpiana azoloba Jibe Mpiana alataka bilamba ya Chine ngana bino toyebi na chila ki bino ba vidéo boyebi très bien. Alors non chila bino pe vidéo ya Soraya na Daïda Mpiana et Soraya non Daïda Mpiana na Didi Stone na concert ya concert ya Beyoncé. Donc mambo yo est un peu compliqué na éviter qu'est-ce qui se passe parce que tolobela on peut basa ba star basa bana ba star na biso do ba on peut basa na ba star ba papa na ba basa na star lelo oyo tomona ki Koffi Olomide ba audio tiko bima dernièrement awa tomoni pe Jibe Mpiana sali vidéo a lobi que non te bo yeba ko lata eza soki ma lobi ka mamba ko lata répondre indirectement. Alors qu'est-ce qui se passe eza jeune à bango o bazo jouer pour bambrier biso ezara filmer to ezara nini parce que monde de musique eza mambo belé tala ba musicien non chez la bino ba vidéo s'il vous plaît boza la calme monde de musicien eza mambo belé monde de musique eza mambo belé to ebi Jibe Mpiana a sa la carrière naie a marqué Pierre naie na carrière naie to ebi Koffi également donc baza bato to ko présenter bino te to ko expliquer bino bango te parce que boyebi. Alors, barankin na bango, est-ce que bana baza au courant? To bana pe ba osa la semblant. Pour quelque part ndenge zalage no papa na biso na papa na bino ba yoka na raté biso comment to roza together to roza ba camarades. Alors, o eza mascarade to eza vraiment que Didi Stone azo sala beaucoup pas que sa papa na bango motema passe parce que je veux que Didi Stone a sala mambo eshora papa na bango. Tu veux que Didi Stone atambola na non, atambola fali mais c'est trop dur que tambola fali, mais na ba occasion bakuta na ba contrat na bango bakuta na bazara together et ça la keno bakanga ba photo. Le logo wane choka ka motema ya fali ya Koffi Olomide. To landa ki voir même na vidéo na chela ki la audio na chela ki bino la fois passée Koffi Olomide a lobi ke no batumusu ne batambola na bana ngawana. So nga na bina tambo na mwana na ye et on ça la somme batu ba l'internet et ningana. Donc, l'autre moni Soraya, tomoni na Didi Stone. Donc, excusez, on a confondre ma combo na bango. Moi, na Jibe moko na Didi Stone. En tout cas, tomoni bon basa together bazo look et puis alors, ils ont ba mascarade, ba kosaka biso to babi ke maman ba papa, ils ont ba polémique à musique to landa bango te, mais en coulisses ba sola. Potika ko ambré biso. Alors, sans plus tarder, na la bino vidéo wana. Malgré la rolongola moi sonda mon côté mususu parce que bah côté mususu c'est comme ma copyright boy bara Beyoncé concert à Beyoncé donc mystique. Donc chez la bino vidéo là, il y aura quelques vidéos qui vont suivre et puis donc chez la bino vidéo moko bandeko nangai on les a fait de société na sepelika na côté on rate émission oh parce que ça fait mal. Lelo to komi romona na Congo non na Congo te to komi actuellement et comme ceux qui montent à Bali faut kufa. Nous on a comprendre phénomène où les gamicolo et ça que pendant que la vidéo il y a fui à Bali vendredi religieux et vendredi coutumier vendredi civil samedi coutumier dimanche à Koffi et ça la mabon na batebele nengna ye ba libala et commande porte ya cimetière
to comme n'importe ya liwa to nini nga na otchela bino vidéo. Alors installez-vous dans ma vidéo nous sommes otchela bino to landa together na bino et puis on se retrouve tout juste après à la fin de la vidéo pour te commenter ba vidéo na biso nyonso. OK? Alors sans plus tarder to bâtir la vidéo il y a 10 Stone et puis nous allons suivre la vidéo. Il y a mon amour sur Tikokufa, ça fait très mal. Sans plus tarder, let's go. Bande konanga, histoire vraie. Libala, eza lipamboli. Moi, sina mobali ba yokani ba balana parce que mobali a kokisi mokano na ye. Atosi Bible. Abomba mambo ngone mukie azakana mwa copine na ye albino a honoré ye. Mais lelo libala ekomi milelo na milelo. Ekoza mobali abali lelo akufi. Moi ça bali lelo akufi. Tozoye bate ba réalité wana oyo biso tokomi ko mona ba fleur d'âge ba komi ko tika biso tozoye bate nini ezoleka katikati wana il faut quand même to lobelango po ekomi ko salama trop. Mama nyonso tanga balisaka mwana na ye azalaka na esengo. Papa nyonso tanga balisaka mwana na ye azalaka na esengo. Mais esengo yango ekomi kosuka kana nzela. Il y a des fois bato bakomi ko poser ba question so na ye ba ki fala na balisa na ngate mwana nga va na ye.
mais o matoki ta soki ezaki destin esalamaki bongo e osalamaka bongo ata abali na âge ni âge ni âge. Alors nalinga naloba nini par là avant nakota na mwa ba détail ya ba conseil mwana mwasi oyo bozomona na kombo ya Chris TV auto kotika biso oyo bomoni ba page etomboki ba page ya Facebook tout ba pandi yango biso pe bato ya TikTok tovandaka nsima te tozwi po balobi to partager donc balobi partager yango bomonaka toyaka na biloko ya boye po epesa biso ba leçon libala eza komba tango yozokende kokota na relation moko boye yebake komba ebandi komba eza kaka te na libota na yo ekoza pe kota libota ya mobali na kota famille ya mobali na quartier na bino na avenue wana bovandaka na kati ya lopango wana na ba camarade na entourage kote ya musala na place osalaka komba eza partout eza kaka te na libota même na église pe komba eza basere église bamoni ah fio yaki na après fio bo ndeni babali komba eza partout. Alors pour combattre combat wana le deux bozala fort et puis famille boyika ma piko na mabondeli tango zo kota na vie ya mwana mwasi to tunaka ba état d'âme to tunaka volonté ya Nzambe tango zo kota na mobali na vie ya mwana ya mobali tuna pe volonté ya Nzambe Nzambe a orienté bino soki eza nzela oyo aponeli bino alakisa bino mwana mobali aza nani mwana mwasi aza nani l'autre komi kobala na kana ba sentiment parce que nata la intelligence na ye beauté na ye ba licence na ye tout ça eza susu bongo te bana nyonso bazokufa na ba fleur d'âge tala Christine ndenga tiki biso libala na ye euti kosala ma samedi oya le 21 coutumier na ye mobali abongami aye ko nori mwasi na ye bakino ko vande sika moko lelo esengo ebongani esengo ebongwani mawa samedi babeti milulu lelo lopango panique ndenge tozoloba boye bazobuka kutu lopango déjà ba porte bazo benda ba video eza wana bato balandi histoire ba omona ona na ba page ya ba Facebook kuna mwana mwasi o vendredi asalaki malaise bango babe yango crise menga na mona ki malaise mais ba remonter tout ça to yebite soki ezaki émotion a supporter ngo te akoki ko supporter peut-être réalité oyo ya mobali na ye ndenge ba komi na point wana ya kobalana peut-être soki pe choc wana esalaki to yebite tango ba remonter le vendredi samedi babalani boko mona na ndako na bango inakotia nini ya ndako na bango wana ndenge ba décoraki balataki ba décorer wana ba nini ya bamboka ya bukoko ba kiti o bavandelaki eza wana donc ndeto ba bonana basisi ko longola biloko nyonso nte bazongisa na place parce que vendredi oyo ya monde lingaki ezala religieux donc basi basilisi première étape basi première étape na bango le 21 oyo mariage na ko sila bato bapanzani moi ça sali malaise babi alongola kina bilambane ya ki marié asali malaise bon asali malaise quand ndenge ezalaka to meme na hôpital na 14h ya dimanche ya le 21 jeune fille obomona na chelebino awa ya mayele oyo auta ko sisa classe na ye na 2024 licencié asisi licence na ye ndenge bomone boy année passée atiki biso na jour nini ya esengo oyo bato basepelaka bato bazobeta milulu ya balie dimanche akufi. Comment expliquer ça? Nini ebomi Christ en vie? Qui est derrière tout ça to yebite? Ba proche naye, famille mobile naye, famille ba mama, ba na quartier, na babenga nini? Na lopango na bango pona mon pe lopango pe ba porte za mwa mingi. E uti kuna na ba mama ba sepelaka te bana bato babala to yebite. Ba mama leki, ba makulutu. O ba monaka ah ngai mwana ngai avanda na biso alokola kaka kidunga dala. Mais Yesu koyo to yebite.
toyebi te ndenge nini ye fa bala tozoyeba te nini ebomi mwana mwasi ya kitoko boye maladi nini ebomi ye tozoyeba te mama bombaka bana na se ya mapapu ntango mobali ye kokota na lopango priere ebandi wana komba ya mwana ebandi wana eske nani asali mwana boye ezaki ndoki ya des gens na bacommentaire mobali wana sakrifie ye bino bato bozoloba eske eza ya solo akosakrifie na kokota nani kota na ndako ya libala te eske eza na niveau mosala eske mwana ngo deja salaka basepeli te donc komba eza partout bokoyeba te ewuti na sens nini eske azalaka na problème ya santé toyebi te kotala mwana mwasi kitoko nde wana nazomona kote soki eza nini estoma asupporte nani esengo wana te esengo mate ebomi ye nayebi te yango wana bandeko na nga totambola na kobanga nzambe ntango tozokenda kokota na mabala c'est par là tobandi baproblème eloko esisa yango sa ezaka losambo bakomba na biso efo koluka kaka elongi ya nzambe bondelaka mingi parce que oke kobanda vie ya sika na ndako wana ya libala eloko nga nazoremake bandeko na biso bazokufaka na fleur d'âge ezala kota mobali ezala kota mwasi bazokola susu te libala eza eloko esengo biso libala ekomi milelo famille bozala makasi soki nzambe atrasaki chemin wana eleka na lolenge eleki wana ye moka nzambe azwa lokumu mais soki bato baza derrière babomi mwana oyo avant po abali basepeli te Dieu salise aussi bosambela courage na bino nzambe azala na bino apesa bino makasi eza facilité tala ndako nde baobonza lopango eza facilité bandeko na nga tomema bana mabondeli surtout soki lipamboli eye kokotelo na ndako otali bajene baza ebele bazwi kaka oyanga place wana tobandaka baproblème mais je crois que toluki quartier nga nazwi te nakomi na bacommentaire nazwi te oyo bakoyeba quartier bakomela nga epuis bayebisa biso exacte nini ebomi Christ en vie nini ebomi Christ en vie so Christ en vie ou Christ en vie nini ebomi ye yango toza nango besoin parce que ça fait mal eloko ya esengo ya libala mwana kino kotika biso eza nini nani abatami na nsima makambo ndoki omonana bandeko video oyo esalinga pasi naoki vraiment pasi franchement naoki pasi naoki douleur komona bamakambo ya boye kosalama tokozonga na video ya Christavi mais tozonga na video ya JB Mpiana ya bana ya JB Mpiana comme ça tokosukisa na video oyo ba polémique ya ba papa oui baza ba musicien ba nde ba fonctionnera yonga ba makambo ba polémique oyo osutukaka ba musicien na ba solo la na bango bayokani que teto betelo encore mikolo actualité eza vraiment ezolokana vraiment te il faut to beta mo eloko moko aboye po kombo emata bayokana na bango pe basololaka na coulisse nga mutu moko ayebisa en fait ayebisanga te na landa na réseaux sociaux loba azalaka azalaka proche ya Weranson na JB Mpiana non proche ya en fait assista azalaka proche te mais assista ki na avion façon qui ça Fally Ipupa na fait rigola na kati avion bazo solola bakutani bapesa bambote basololi esili assista kana scène wana baseri wana polémique ya makasi ba yu arena ya ba nini soki nini de Paris wana baseri ya ba concert wana ba Gaulois na ba warrior baseri wana ezaka mbutu bazo fingana ya kosakana te mais Weranson qui ça Fally Ipupa na fait rigola na avion bakutani bapesa bamoto basololi na mutaki na place na ye wana mutu wana assista ki abi ba musicien ba mbria kabino omoni ba musicien bakosa kabino
Donc na minute so internet eza koyinda mais bango bazana bango bien. Tout le monde na liwa ya le qui a fait rigola. Tout le monde a fallu pour pas souhaiter ba condoléances na et pas Hervé Gola. Donc bien monsieur les en internet ils en ont ka pona visibilité pona combo. Ata marambo Koffi Olomide zo sala audio abimisi audio a manqué JB. Ezaka ba bouger na bango internet. Bazo bouger internet. Nga na santagango. Na ebike na coulisse ba benga naka. Ba solo la kan coulisse te nga na chrétien nga na oloba boye pe osa vidéo ko répondre nga pona to la musali kamwango. Mais ce que biso nyo sto komi tongo pourquoi ba analyse. To komo bote lango ba analyse tongo midi pourquoi. To komi ko bote lango ba analyse tongo midi pourquoi. Biso wana jibe wera Koffi Olomide biso wana to komo loba loba. Pona nini ba solo la kan coulisse. Donc bana wana ba yebi vérité ba papa na bango. Ba yebi vérité. Si ce n'est pas le cas, c'est que Didi Stone a touché papa na bango place et ça la passe. Si c'est vrai que ba solo la raté baza vraiment binemi à solo, c'est que Didi Stone a osala maman nanko baza na mwana ya Jibem Piana pour et ça la papa ne a choqué papa ne passe. A choqué et ça les passe. Mais ce que ça bongo ce qui lelo Koffi Olomide azate il bangata garçon mo Didi Stone to liru to komona matanga Koffi Olomide te oya olela oh mon père mon père mon père. Oui papa cause amabe mais azara papa. Papa ko beta yo ko bwa ko libanda mais azara papa. Bango basa bano bakola na poto bana ba éducation na bango. Mais biso bano to kola na ba Congo na ba Kinwana omona mama beti yo mama pesi yo pénition. De toi-même, tu te demandes, est-ce que réellement, ou aza maman ou abotinga? Est-ce que maman ou réellement abotinga? Ou senti que non, maman va punition azo pesa yo? Ou moni le roi, maman mou ba bota oti. Mais c'est ta mère biologique. Pour nanini, ba pesa biso éducation, lelo oyo, toza pe fier na éducation ana. Mais ce qu'on bano ba kola na ba poto ba dorlota bango, ba azana facilité ko gangela papa nae ana facilité manquer maman ne respect ko ebisa makomo na maman lo wa camarade mais biso to ba bantu mais si c'est vrai que Didi Stone a ça la point que sa papa na monté ma passe bazana bana adversaire ne eza ko bana adversaire mo ngana to so la raté mo na nge pa na ke lukani soko linginga to linga pe mo na ngate mais so ko miti na ba niveau bo c'est que ba mamba o sabatika ko ambré biso Jibem Piana ba mamba ça na jibe. Donc moi no baloba dai ceux qui sauraient ceux qui daïda au Koffi Olomide a linga wana yo wana Didi Stone botika biso ba mbrima mais mambazo sala bande ko tokota na deuxième sujet na biso na cheli bino vidéo ya mona mwasio parce que nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre émission totikana quelques minutes kapoto silisa vidéo oh, ce sont ils ont fait de société eza biloko moko ça fait mal et toucher mitema bato. Le to comme on a internet sorry bato be ba kufa en plein mariage bato be ba kufa après mariage donc mingi avant après mariage ça quelques jours de mariage bato bazo kufa nazo linga na yeba apparemment diable azo linga a bannir libala na liste que bato ba bala li sauter parce que quelque part ça fait peur. Quelque part, et ça la passe comme on a, moto à Bali, à se préparer, à Bali, à rêver vie moussous. Mais après quelques temps, moto à Koffi. Il y a des gens qui sont passé à Kobota, na Kobota, après Libala. Dans ce cas, surtout na Congo, il y a des cas pareils et belés. Bande kono lingana yeba ezanini. C'est le diable qui s'est levé. Alors, alors biso toro sala. Ezara que non, quand tu prépares quelque chose, biso nyonso, nangai na yo mutola nangai. Quand tu prépares quelque chose, il faut prendre le temps de prier pour ça. Diable aza malin. Alinga komone lora malamuti. Alinga komona batu ba sepelate. Diable alinga komona batu épité.
diable aza pour ça monoté au sepela na vité. Tala mutu a préparé libala abali après journée moa donc abali lelo lobi akufi. Et ça na batu muso abali lelo le même jour akoyi na sala akufi. Donc au-delà de tout, ngelo na koyebisa batu na biso nyonso. En tout cas, diable ya kalana ya lelo c'est différent. Parce que lelo apparemment diable a télémi makasi. Et ça l'a passé. Parce que lui sur la jeune oyo, la jeune fille a 6 licences nae. Classe a passé. Pour au monde, on peut baser en famille, il y a bonne vie vraiment, tu vas débrouiller comme tout le monde. Comment on a qu'à loupango bafandi. Je ne pense pas que easy. A 6 licence nae. A 6 licence nae. A koutani na mobali. Mobali pa bali ya honoré le mariage coutumier civil coutumier. Ba ok tina religieux. Ezaki en un jour ti. Mobali wana peut-être à travailler na musala mobwe a kangisi mbongo a honorer moi si nae. Mais tala lelo moi c'est akufi. Vous savez combien ça fait mal. Biloko nyonso o ba liwa ya âge miki o. Eza liwa mo eza naturalité. Eza liwa mo ezali prémédité, liwa moko boye, eza liwa ya maboko ya bato. Po moi je ne pense pas que non zamba ko linga mutu mo babali lelo na nukuta kozi ata na libala ngote ACP na libala ngote mutu akufa ka liwa boye. Eza raté. Eza raté. Yemo le bakut le plus âgé à kokokisa plus de 100 ans, bah 99 ans. Mais ça ba linga te moi na moi moké so ba amuna at kokisa ta 30 ans. Moi ça vous a 20 quelques. Moi na âge aboya kende. Ce sont les hôtels, les alliances des familles. Et on peut faire la famille nini. Oh il faut kokota. Na kalezala ka okutena mobali. Poaza bogar, poaza kitoko, poaza bien. Okutani na ye bobalani c'est tout. Na kalezala bongo. Omoni mwasi mo wele joli, ana comportement bien, atanga, aza poli, okutani na ye obali. Mais peut-être que famille oyozogi okota wana, nde cimetière. Donc porte aliwana efongoma po bala na famille wana. Bato bele baye barate. Aujourd'hui, les mondes ont évolué, sorcellerie ont évolué. Si on bato pe biso pe bato, il faut plutôt évoluer. Biso pe faut évoluer. Na niveau ya prière, to évoluer. Oui, malgré ma amour sur la salle, mais je dois prendre le temps pour bouka ma bolon nanga. Ya kosenga nzambe protection. Ya kosenga nzambe révélation. Ya kosenga nzambe surtout révélation. Et c'est la chose la plus forte dans la vie. Sans autant de révélation, il faut prendre le temps de prier. En tout cas, il faut tous se rabattre au samedi la makasi. Lelo, tu as un projet, il y a Rosala, au-delà de tout, c'est une directive ya nzambe, c'est une orientation ya nzambe. Zoa temps pour prier pour nango. Et là, on so ça na vie. C'est pas tout le monde qui va au sepela. Nzamba pambolo au Bali, au Boti, aux autres voyageurs qui ne chinois sa business non. Ce n'est pas tout le monde qui est content. Tant que moi moi show, atangi na licence. Pour qu'on mati na licence ou ça hésité hein. Koko mati na licence ça hésité donc mongo eke. Pour bisonyo soto ebi université nde kutaka. Mais on mati souti licence. C'est de l'argent. Aussi si classe bakoleo na libala mbala moko ah eza hésité hein eza batu musu ba 6 classe bazo musala te eza batu musu 6 licence wana afanda bo poazwa mobali ekomi problème mais nzamba pamboli azui mobali abali kotala no pe entourage ba fandi na ndako ba fandi wana na lopango ba fandi wana
Ome ba mapango ya ba cour commune. Ya ba te belé awa porte. Ezana opeka na ba mitema mabe muso ezana na kati. Yango faut senga nzambe apambola rabatu que ozui place moko ozano yo moko, personne azo contrôler yo, personne azo s'occuper vie na yo. Parce que bamba mapango lokola ya bongo mitema mabe eza omona maman moko ya koko mo waza wana. Atalika bakole alinga ba le susu. Alinga ba oyebite ba betu yo kindingu surtout so vie de prière pesate. Ozui kindingu. Parce que lelo likambo wa libala. Likambo wa voyage. Et ça likambo moko te biso to amindele te. Mundela voyager lobby. Aye biso que non je voyage demain. Mais biso ya biso niveau za robomba. Pour kindokele ki makasi. Et surtout dans la vie de prière. Si tu sais que tu es rassuré avec Dieu, tu es dans la prière. Au banga no te bité na voyager, moi prochain na voyager. Au voyager pe muto kala azate parce que o yebi place au télémi. Mais so ozana ra mutu mo sambela nora wasa bongo. O robomba. Ba biso nyoso nde to voyager to bomba ko tout. To bomba. Eza ba tunsuko na famille ba yeba te que no a voyager. Eza non ka bon pour na ko éviter ba combat. Yo sko silisi classe, okutena mobali ya balio. Na ba mapango pe ya boy. To yebi pete ceux qui sa famille. Ceux qui ont des camarades, ceux qui ont le pango entourage à venir place à fandi. Il y a un forcé dans un microphone d'après que la place mobile va évoluer. Il y a un moment je compris, bah toi bon, ceux qui m'ont trouvé échanger, à changer à peu milliers. Au moins ce qu'on fait un millier moi y a bah tu bah bonga na vie. Ça sera difficile au coup t'en as bah jalousie et cause à nango, mais ce qu'on bah jalousie en wekesini. Pour ce qu'on fait une place aux pauvreté zamakasi. Kindoki eza makasi yeba que eloko nyonso ko place yo oza ko évoluer kindoki automatiquement ko kota bande pona ko silisa na ebili solo mo na bibwa papa moko boye ndeko na ye acheli forage na be pok wana mai kutu na bibwa ata mai kutu ya nini za kite ya forage za kite ndeko ne na poto abi oncle na ochelo forage comme ça obana ko tokisa mai comme ça ba mai wana daka yo ata na biloko ya mike mwana kasi na ye achese forage na lopango bato bakomi koya kotoka mayepa na ye akomozwa bambongo voisin ayokeli jalousie abwakeli ye malade mpona nini mpona forage voisin abwakeli ye malade papa nakufaki papa kei papa daye mpona nini forage bomona niveau ya kindoki ndoki akolia o kaka posombi lipa epa na ya melitina ma ya pamba mais yoka posombi lipa ndoki alieyo. Donc il faut faire très attention. Et on moni mutu soki azumbo a changer ba camarade, a changer entourage. Oui, c'est pour éviter tout ça. Pour so ko na place moko boy, bat bazana mbongo ebele ko leka yo. To au fond place pas tout monde bazana niveau ko leka yo. Et c'est difficile bat ba que lo jalousie parce que mutu na auta non na seboy. Oui, il y a aussi des gens où a na mbongo melinga ko mona bat ba évoluer te. Ba kawana ezameza rare. Mais ce qui est au tombeau, mais tu as l'argent, au fond d'une millier aux pauvreté, zali, na millier au battement souffrir, au vivre qu'à vivre automatiquement, aux cibles. Alors il faut faire très attention. Il faut toujours qu'au sambila quand je vais faire quelque chose, aux préparer les balles, aux collations, aux événements aux préparer. Il faut toujours qu'on prépare on a l'ensemble parce que bah surprise désagréable les arts. Tout le monde le même jour à mariage, alors que salon bakate souki. Era outi salon, alors que tara na mutuka pour akende, ake ko se changer akende libala mutuke ye tout est pouf. Na kati ya mutuka mobala kufa. Donc era kotika na mutuka akende ko se changer mutuke ya et tout est sur place. Donc il y a des choses sorcelleries za makasi nzamba sunga biso. Bato bana ba projet ko bala. Il faut toujours qu'on prépare la prière. Et loko o ici la raté, ba we la rangote. Tout mon papa wemba, abala na éviter ceux qui na âge avancé. Oui, certes, il faut qu'on bala, mais il faut faire très attention avant les balles à préparer. Zaka les balles à té, même mariage, même événement ou quelconque tu en as, tu veux le faire, il faut toujours le préparer
dans la prière. Merci beaucoup en tout cas. Restez toujours connectés, partagez massivement nos vidéos. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye.